Erli Chikeva Kimbangu TV balobi bozapete awande makambo donc eye na moto na mopepe nango ya sika donc bozapete de vous allez toujours branché et beau s'abonner vraiment massivement na chaîne Oyo Erli Chikeva Kimbangu TV. S'abonner! Père de contrôle, Maya père de contrôle pour Anime. Erli Chikeva Kimbangu TV et na mopepe sika moto bino tout bout ngaya mayo betara thinking na place à rouge bon mon amaro Erli Chikeva Kimbangu TV ya mayo à perdre ya mayo azao yozanga kaka pigeon oui. Ouais, bana Congo, bana Kinshasa, babi chaîne sa moko. Erli Chikeva Kimbangu TV. Erli Chikeva Kimbangu TV. Beau s'abonner. Bella Ballon d'Or. Beau s'abonner. Balobi Jikabe la Banque Populaire. Beau s'abonner. Freddy Matete échec 0. Beau s'abonner. Soki moni mwana moto awa. Yanguila Tisaka. Bino. Beau s'abonner pi awa. Na Erli Chikeva Kimbangu TV, chaîne Oyo, Tata, Nabamwaze, Nayaya, Batalaka. Awa ukotela bagagi ya kitoko. Erli Chikeva Kimbangu TV, gaga ya solo, koto sabono, koti mbala moko moningai, liyanda lisofote bosonja bolingola, misamba, bisama pana londe, nyamazamba sila kasomote, ngayo liyanya nazali yao. Awa na Erli Chikeva Kimbangu TV, nazali yao. Erli Chikeva Kimbangu TV, kata masasamba, kata, bao. Erli Chikeva Kimbangu TV, kata bango mponje. Ba émission, ya kitoko, ba télé-réalité, kuutu kolobate. Erli Chikeva Kimbangu TV égale bilingeli. Chaîne za moko. Erli Chikeva Kimbangu TV. Meilleure chaîne. Il n'y a pas à dire. Ngoula koti na mosquito bengane ndeni. Abonnez-vous massivement sur Erli Chikeva Kimbangu TV. Abonnez-vous massivement et puis en cascade sur cette chaîne. Partagez nos vidéos, vous ne serez pas déçus. naosala mwa arcape la moko pour public peut sentir que tozape bana ya Papa Wemba lo mami pierata ena abaluli ngai malale na raison na eloko wana po madame langa ntango akendaka na benge to négocier boya ka kendaka donc nzemba Wemba na bende presanga yango na raison na akapela na makadi. Bonjour bandeko ya Erli Chikeva Kimbangu TV. Il faut s'abonner massivement, toujours dans le cadre de Rotia Maël plus 243. Les lots ont mis à la place des artistes pour nous bêter ma solo vraiment. Il y a suite il y a disparition à Papa Wemba au Tika Kibiso na Côte d'Ivoire et les lots ont allé les 24 jours à Koufaki sur scène. Alors ndenge tozali awa vraiment toujours sur la bino impression il y a un peuple quinoise suite à la disparition malgré confinement mais biso toza toujours on a pour informer bino suite à actualité au ezoleka na ville province ya Kinshasa na ya Congo République démocratique du Congo sans oublier Dodo Vimpi Kimbangu motema Erli Chikeva Kenny Tobe donc nous sommes vraiment de cœur avec la famille de Papa Wemba pour savoir comment est-ce que vie artistique nae à l'ekisaki yango. Papa Wemba, nous rappelons que à Salaba film Yamakasi o etika pena histoire na mboka mobimba pourquoi pas aussi en Europe donc surtout ni Guy Laroche ni Malemba ayebi makambo nazali koloba Papa Wemba beti la vie est belle dans les années 70 asali ba œuvre belé azaki sapeur azalaki père de famille pourquoi pas aussi à sa famille n'a pas si vraiment ba condoléances ya mingi toujours ngayo yo mwana na bino humble serviteur na bino le chevalier de la presse Ramsès Chamala. Chers internautes, chers téléspectateurs, Banapoto, Toyebi qui a bolela qui ten di fort, Boyebi qui était Papa Wemba. Alors, Toko Bossana e bongote pour sa icône, Munene, ya mboka oyo. Sans plus tarder, tozali sko kozwa, ba avis, ba impression,
ya bana kin suite ya disparition ya icône na bango ya musique congolaise ya rumba congolaise papa na biso Wemba. Ndeko. Ah oui, bonjour Ndeko. Toko yeba kombo na yo s'il vous plaît. Ah oui, kombo na nga Léonard Sangamai. Oui, monsieur Léonard, le lot osali le 24 avril 2020 date oyo papa Wemba tika kibiso. Est-ce que okozala na souvenir moko oyo ya papa Wemba? Oui, naza na souvenir parce qu'il est grand artiste oyo tobungisa na mboka Congo. Il passe parmi les grands artistes célèbres na Congo. Papa Wemba azalaki du nombre. Bon. Aujourd'hui, eza date à souvenir et à Liwana vraiment. On a beaucoup de souvenirs et puis na banzembo oyo ayemba na Congo. So na bandi kotanga vraiment eleki eza ebele makasi. Et bon, moi, ya condoléances par rapport à la famille biologique nae. Non, non, mes condoléances à la famille qui ont perdu Papa Wemba. Je pense Bissopé Toza concerné parce qu'il est congolais, il était congolais comme nous. Toza aussi concerné vraiment Ezamawa. On a rebongi Samutumunene. Oui, chers téléspectateurs, toujours dans le cadre de Roger Labino d'information, suite à la disparition de Papa Wemba, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le 24 avril, jour pour jour à Tikaki Bisso, depuis concerné à Souka en Côte d'Ivoire. Alors, sans plus tarder, messieurs, bonjour. Ah, bonjour, je m'appelle monsieur Ogi Salaozo en Victoire. Bon, concernant ma solo ya liwa ya Papa Wemba, tozaka toujours na ba regret loko la kufi lelo. Et puis ça rabi soka pasi poto kaka ba nostalgie à makasi oya tikeli biso. Ah bon, to rendre toujours ba hommage. Bon, ezanzela na biso nyoso. Oui, par rapport à la nostalgie à Papa Wemba, souvenir nini ton tembo nini oyaye, to œuvre nini asale marka utilelo. Ah bon, ma souvenir à Papa Wemba, ba nostalgie à Papa Wemba, neti banzembo ba lomami wana, bon ba femme africaine wana, eza banzembo moko et okufa raté donc libela na libela. Moi a capé la moko pour te sentir to revivre les sur Papa Wemba. Des problèmes exactés. Na osala moi a capé la moko pour public peut que tozape bana ya Papa Wemba. Lo mami pere ata ena abaluli ngai malale Ouais, ok, chers téléspectateurs, bien vous comprendre que Papa Wemba Koufate, mais atikali vraiment na mitema ya bana ba kinois na peuple congolais. Alors monsieur, moi conseil nini oyo ko apporter na ba jeune oyo, ba jeune talent bazobi masiko po ba œuvre Papa Wemba sa date mais si les zo vivre. Moi conseil na ba jeune oyo bazolanda. Concernant ba jeune oyo ba olanda ngai monde entier na ebi mikili ba omona ngai. Monde entier donc Papa Wemba alobika okoko korogo. Donc soki vrai yanke ara mutu alukaka lak so lukaka lak te na banzembo ya Papa Wemba nde toyebeli Papa Wemba. Papa Wemba azalaki grand artiste, mutu nyonso ayebi ye, mutu nyonso amipesaka na toujours na courage nde toyokaka banzembo na ye ebele ekonsolaka biso oyo akosala te akolia te. Yango wana ngai Ogi Salaozo toujours na temps tolandaka lokolo ya Papa Wemba. Ba jeune pe public bolandaka toujours ndenge ve bokulu ayalaki lelo ya mukolo ave bokulu bolala te toujours tozaka na temps. Alors, très chers téléspectateurs, vous comprenez? Tongo va 6h, patron tongo va 6h, oh yebi, biso ba super flic, to yebi amatonge, ou ta tongo. Blague ite weza ba ce soir mikeka to se plesa muninga na anniversaire na e. Et bon yo ba souvenir Papa Wemba ezate. Eh wana vient na biso, biso to bana matonge te mais to vanda na matonge to sala na boulot na matonge to ba flic ya matonge. Donc a vient na biso to zalaki na ye, donc ezal zele za rabat nyonso lelo Papa Wemba ke lo bibiso pe to ko kende. Bon ma œuvre Papa Wemba souvenir ah kapela te souvenir ya ntembo oyo marka yo. Quoi ça le ba œuvre bele bonjour papa. Bonjour. Ya solo to uti mosika kasinjeleza nanu molai ngomba moko te ezali soki omatomoni aveni mvula moke kokolisa kelanga kasi ya makasi keba Maria Rosa ekoboma ndunda na biso. Ok, très chers internautes, toujours continuer toujours. Bonjour papa. Bonjour na CPN na monde bino. Oui, lelo papa eza mukolo Papa Wemba tika kibiso. Moi ba souvenir à malamu par rapport à la carrière
artistique nae nga sepela na wemba makasi parce que banzembo asala makaka makasi banzembo ne be na yebi yango na kosa yango eloko moko ake nzembo na raison na yango makasi salela biso yango papa yenga yo yenga yo yenga yo na boyo na boyo na boyo na boyo na boyo na raison na eloko na po madame langa ntango akendaka na benge to négocier boya ka kendaka donc nzembo wemba na bende pesanga yango na raison na akapela na makasi etikalanga na mutema donc wemba sali tout ayemba banzembo ebele bawaniamile banime wande pene makanga yango wana. Bonjour papa. Bonjour. Oui papa, comment on nani? Comment l'anga Richana? Papa Richanda, oui papa wemba n'est-ce pas? Papa wemba na ebiye po bisona bango to faina bango na balabala mona kanda kanda na tokanga na bango lupango. Ah, ukanga na papa wemba lupango na kanda kanda. Tokanga na bango lupango. Bon, suite ya disparition na epole le toza le 20 avril. Ndenge bokanga maine lupango wana ondomona sûrement ba œuvre na azaki mona quartier na bino n'est-ce pas? Souvenir ni ya malamu oyo ko garder na mpona papa wemba partager pour na biso. Papa wemba ndenge tofandi na balabala mona matonge wana depuis tina mama ndenge ali ndenge to alaka na ye to stolia na ye sika moko mesa moko to partager na ye de biloko na kata matonge wana na kanda kanda wana. Donc yo fandi na papa wemba c'est que ba mamso ndo sala ndere mama ndule yo yebi. Donc à part mama musique nini mususu ba préoccupation ni nazaki nango na quartier ta que artiste azala na ye bien na batu azala bien na batu to ba doko kaba ba ko kaba ba blama musupe to ngo zo pe pa na ye de ba lek nene ba luana ne so ba zu bilo blam ne ba o pe on blamba to ba ko lata na pe blama na ba lek na ye soto. On a des souvenirs par rapport à la œuvre, par rapport à la nzembo. Nzembo nini papa mba oyo yebi, oyo marka yo tilelo, oyo ko partager na biso nyonso na balandi ya téléspectateur bazola na biso. Neti nzembo do kwa do ba o muninga nanga do ba ti koyemba, yango ande pa do ba oyo, yango pa do ba o pa do ba e makanga do makasi penza yango wana. Parce que moi conseil na ba jeune oyo ba ye mikolo oyo papa wemba sali ba œuvre mususu ti lelo ezarara neti film à la vie est c'est depuis les années 70 mais ti lelo ezarara pour moi que artiste pena kufara tazo vivre à travers ba œuvre na ye sikoyo conseil ni boko pesa na ba jeune oyo bazoyaka abeti manzembo 2-3 jours bosili mais papa wemba sali ba œuvre mususu depuis 1900 les années 70 ti lelo ezarara papa. Bon, papa wemba mutu comparer ne penza zate ouais penza la musicien son musicien attaque penza de motema ne musala des actes de musique ozomona wemba par ça vraiment la coach commentaire mususu de papa wemba zaika papa wemba. Parce que moi conseil na ba jeune ba beta musique lelo net ba innocent ba rebo ba nita marabu ba gez mawete baza pende belé ba gez fabilouz babina filé baza tellement belé moi conseil ni européen bango suite ya carrière au papa wemba sala. Mais bazalaka do baneka papa wemba ndenge abanda musique na ye na ndenge aye ko kufela donc moni mabe moko te ali banini asaba musique ndenge ali na ndenge asala ipe film o à la vie est belle. Film à la vie est belle biso tout aller na kati lera osala film wana yo jouer rôle na film à la vie est belle film wana do ba na jouer rôle ya na siragère liboso kuna na libanda kuna na victoire kuna libanda on est côté nini na liboso na prince kana prince à victoire awa liboso na prince à victoire liboso kaka là ça sala ka film wana ngwana et puis na ndenge mwasi na edo ba amazon ndenge aza kwa kolanda papa wemba ndenge ana uniforme bleu blanc lera olanda papa wemba na molokai wana toza komona ngo boye na ndenge kokufa papa wemba amwasine kaka do atika ete. Ok, merci beaucoup pour la lisolo to beti na bino lelo. Na sepeli makati. Bon, chers téléspectateurs, bouti kolanda avis à ba peuple kinois suite à disparition ya papa wemba. Merci à trop na oncle Freddy Kahungu
Merci à toi Lisusu, pourquoi pas na Freddy Chikeva, Gianni Chikeva, na Platini Massamba, hein, Platini Massamba, Balobi Matete toujours. Pourquoi pas aussi à ma soeur Solange Mianda, Plamedit Kabanga. Je vous aime beaucoup. Sogi na lobi bongo, je vois aussi côté États-Unis Yves Moulamba na Pesio Mbote, mon papa, à ma maman Odette na Pesio Pembote. Donc comprenez chers téléspectateurs, il y a Erli Chikeva Kimbangu TV, hein, que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et on se retrouve tout juste prochainement, toujours dans le cadre de la routière Maël plus 243, présenté par moi-même, le chevalier de la presse Ramsès. Ok, merci.